yo oluki randwa donc yo sali liste alobi ya Johnny te ya Johnny vieux gaou si misé balinga ba kozwa corps donc mais wana eza mpona corps eya na agence po bato batikali corps ninga te bato wana nyonso bakozonga moni eloko yo osali bavie tosala eloko réunion donc yo wanda kobetama na parti ya aéroport wana za fantomas alimwaka ansa parti ya aéroport abenga azobalanga ayelanga veste ya tai nini mpona nazata wana matanga na matanga ans yaka na 46 taille 46 chaussure euti déjà boka Irlande Emilia Santos atindi déjà donc problème 46 kaka alors bonsoir Fermé. Bonsoir président. Ouais, tout le monde est réuni aussi là. Awa par rapport à réunion. Quand il y a réunion, tout le monde qui bouge les maquis. Et ça y est au thème parce que compromis sont même informatés. Les autres tout le monde parce que ça parmi bateau les canaux na carte anti-choc. Et il y a chic choc négé. Aux autres qui ne les voient pas. Pour qu'on vous n'ait pas la carte. Tu éviter par rapport à où est-ce que l'Obama a. L'engue va découvrir ce soir parce que ben monsieur a délire. Où est-ce que bi parmi bandeko pe balobana. L'Obama pe moi nini. Naloba pona nini. Oloba par rapport à ndenge bizokende d'accord wani za question et puis ami balé ko par rapport à ndenge bizokende na utuko ba kuna bandeko basaka ba émission ya ba délire voilà polémique o baloba moi mingi auti ko soulever aki balobi mingi papa masumu singami pona yango et puis bazofinga makaka toujours pour continuer toujours ko bakola conseil ngo pesa bandeko wana o baza baleke ba ina sima la bino o bandimaka vraiment ko sa ba émission pour ba 20 ba $30 pour na finga te problème ezali ke na koloba bandeko moni mosala na bino nde esalaka normalement biso ntango toye na monde oyo ya kozala baartiste toya kokuta bato basalaka mosala na bino bachroniqueur bachroniqueuse bajournaliste tout le monde avant aloba likambo il faut auta na source azwa information na source après aye a médiatiser. Mais lelo ekomi nini ekomi kaka na yoki kaka donc c'est-à-dire na yoki kaka babeti lisolo ya mutu c'est-à-dire mutu mbala moko ake a décomposer a sali donc c'est-à-dire azala informé te aza kuna te ye kutu ake susu abendi su batu boye batu wana mpe ntango bakoya donc nde bino mo bobe yango matière donc c'est-à-dire bezo développer matière donc c'est-à-dire matière faut ezala toujours développer ozo comprendre. Donc na sens wana mangana koloba papa loko papa masumu na âge oyo akomi nango papa moko boye lelo bozana ye lobi kuna bozana ye lobi kuna bozana ye azotia énergie na ye pona likambo moko boye ta mususu muninga azwi likambo papa wana atelemi pe solution ezwami obi biso nyonso to abastar bayoka biso mais na place mususu okebeta porte pona likambo moko boye bayebisi yo te faut y kaka tena nenga mabeti oye pendako olati otie parfum obeti pena obike ngana kei oza pe danger na succès mokomi bayebisi yo te tomoni yo olati kitoko obimi oza na tout mais faut y kaka yo te on se comprend parce que NTPC ezali association oyo batu nyonso tu o biso nyonso tu anakati lelo oyo bato baboya na bango NTPC baboya ba papa masumu baboya ba président Lombe baboya baboya menga na mona na makambu nyonso to yaka malgré baboya bango mais bayaka kaka pe solution zwa vous comprenez donc ils en atina ya oboya raté na point wana ba père ba vieux basala musala makasi ndenge na poto moni neti ndenge to travailler makambo ya Jani. Vous comprenez? Je suis en plein, Jani azaki muto ayaki na succès et puis azaki bien aimé dans artiste oyo batu balinga ki mingi. Mais quand même notre bisope ba artiste ndenge to telemeli likamba Jani partout dans le monde artiste nyo surtout esika azali azaya ko telemi pona likambo ya Jani. Je crois likambo ya Jani total aka te ndenge tobeta lisolo ndenge akufeli
mais quand même ekozala pe na ampleur mosusu na kanisa bana Congo bakolela Jani Fai na bango. iloba nini okopesa par rapport ya fondation Mama Denise po tomoni oyo ya kolongola corps pe e yango. Voilà po na boya ko répondre question à liboso te donc ça dit privilège de kopesa nanu parce que kombo ya mama ebimi na kati donc la première dame Mama Denise Nyakeru. Donc maman la kisi biso pena ke aza mama ya motema malamu et puis azali mama parce que maman nyo surtout alingaka te ayoka mwana na aza na likambo a souffrir et puis sangwa Jani eza na musika tomoni penda prise en charge ya makambo nyonso surtout ya rapatriement et puis na enterrement ya Jani Fai oyo prise en charge plutôt ezwami na maboko ya Mama Denise. Tupesi fondation Mama Denise, tupesi vraiment Mama Denise. Merci mingi. Merci parce que maman na kokota na ye nesika wana to yebaki yango déjà que maman oza mama bolingo. Po tala eloko ota mususu biso baptiste tozala na ngoto to bango kaka esala makana poto prise en charge ya santé quoi. On se comprend. Mais lelo to profitera nango pe. To profitera nango. Vous mona. Eza eloko moko oyo pe eya kosunga biso et puis atiki te basali azwi prise en charge ya matanga ya Jani ntango Jani akufi nga azali na Paris tokota bametro bambangu tokima po toluka place nini tokoma tosangana na baartiste mais même partout na bametro na bagare banini tout ça bato to baoyosa bino papa en tout cas botika ndeko na bino te bosala tout ndeko na bino akende okundama na Kinshasa bato apoto baoyebisa biso bosala tout ndeko na bino akende okundama na Kinshasa pardon on se comprend lokola sai aza koto wana benga na bi mwana mai ngana yo pe to ramwa bato ya pinch na yo za koto outi okoma en tout cas to sa ndeni ebisinga te yaya yo kita ola musape koto wa koya nazo ya kutu na kanisa na yeko na avion na mikiteli te poka babenga na avion te tamsu banga baloba nga ke dia solution ezwani na yeboye po na ndenge ke to bana na ba vie to solola to sala to mobiliser to tape na batu ba pression ba konzi o ba yebi biso ba artiste ke bakota likambo wana mbala moko ba fe masumba olo bananga no petit frère toi un effort penza mingi ya kosala te parce que prise en charge déjà izwami donc en tout cas esa ki biso esengo makasi tozo continuer opesa ba merci beaucoup na mama Denise Nyakeru. Donc, et puis, Tokobo, ça a été coupé, ça va merci. Naïmoko Papa, le président de la République, président de Félix Tshisekedi Fachi Beton. Parce que son maman, parce que nous avons une ravi à Moutou, et ça a une dissertation. Donc, ça dit, tu as une introduction, tu as un développement, et puis conclusion. Le problème est la conclusion de Batouatouna, et elle est on se comprend. Donc mutu nyonso to lingaka kaka yeba mutu akufili ndeni na to luka to yeba pe ndeni balamsa mutu ozo comprendre to sa ba démarche belé ya mutu akufili ndenge nini mais to sa la démarche te ya osala ke to lamkisila ye ndeni ozo comprendre na oloba elo moko na kala tant to kola to bana mona ngota mususu ebimbi mo za na quartier koko mo boye tellement za suki ya pembe agumbami mkongo atama na nzete azomona bien te po akoli nde wana babika yende mais oyo bateke grâce ni est-ce que yoku to koma na âge wana po koma na âge wana donc grâce à Nzambe donc Nzamba bateli ma komi mukolo boyo kanyendu bakoko bele to beta bango donc ça dit ngate to bando mona babeta ba mikolo na kale mutu akufika babeti mikolo ba luka ka koko yango wana batana okoma koko na loke bibembiki. Vous comprenez? Donc, batoupe, ce que nous avons fait, mon famille, batambuli, batambuli, balobi pe kaka yeka koko wana. Mais lelo, ata bakangi koko wana ndoki. Mais est-ce que batongo balamukaka? C'est ça. Balamukaka te. Donc, pour mes alliés, na makambu oyo, nga na zota mingi ko protéger bana. Jani na mama la bring babotaki. Babotaki bana, donc tota bana.
lelo tobanda koakize na bareseau sociaux tozoloba partout bavideo ezotika bana wana oyo baza na ba 5 ans plus 5 ans baokóma na ba 10 ans plus 8 ans baokola bakomi ba 18 ans babanda olanda mpe babiloko oyo nyonso toyeba koprotege bana wana soki ezalaki la brune moto akei Jani alinga atikala na bana soki lokola Jani akei donc ça dit la brune atikali na bana donc on a besoin bana wana bazala na maboko moko boye ya malamu donc c'est ça to protéger pena point wana na ligne pour répondre dans votre. Mais président, quand vous parlez en protéger bana, je voulais poser une question vite fait. C'est vrai lelo oyoyo la brune et Jani Fayakei. Voilà. Mais est-ce que bozana moi le monte beaucoup ça là on a bana moi cotisation